Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible na pesi bino mbote bele bipai nyonso ebokozwa ma pe bokutami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible na poti lisusu mbango pesa mon bosse salie bele papa zwa mbote outi na cœur sensible elongo na libota no mobimba pena kimi lisusu mbangu kopesa picheri la diva force tranquille FMI ya mboka oyo alobaki soki mutaboyi asala mokili na ye soki mutu abeli apemi soki mutu akufi nde alongwe waneza maloba ya picheri la diva force tranquille na pesi lisusu Mireille Momeni mbote bele na Italie ma chérie zwa mbote euti na cœur sensible vraiment na lingi yo mingi. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV cœur sensible abimi susu na liboso ya télévision sake congolais basali susu ba bêtise na ye na likambu ya noko na biso yaya petit frère nyonso toyebelie bato basepilisa biso na mboka likambu ya de Londres pona kende musika te ponga pena na mesala kotia mai na munoko te na ye na likambu ya de Londres biso nyonso toyebi biso nyonso tozomona réseaux sociaux eza penza ya koningana ndeko na biso de Londres ye penza atako mutasali mabe mais tozo reconnaître que asepilisa biso na ba façon nyonso oyo penza babengi sida ya milele mais ndeko na biso akutamaki na mboka ya Congo mwasi na ye oyo bokomona wana Charlie asalaki nyonso esengeli asala ndenge toyokela nga na beti setete abengisi de Londres vraiment na ndenge ya ye Charlie eza penza mabete menangai cœur sensible ndenge mokili ebanda nango na jardin d'Eden na tangu ya Noah ti ndenge ekinda kosuka soki na tangu ya nini ngai penza na kotikalaka kosala likambo oyo te atako na atako na tikali ekomba mokili mobimba awa na Europe totikali basi na basi mibali batikali na Afrique ngai penza na lobinga ngai penza cœur sensible na lendi kosala likambo ote atamukie likambo ngonini na lukambongo na ngai na bengisa ndeko mobali aya poye akoma mobali na ngai jamais de la vie jamais eza pratiquement impossible lobake na aide na luki mbongo na tindeli ndeko moko ya mobile en dehors ya famille o eza peza ke aide kaka normal mais tozani na likamoko te tozani eki mwasi na mobile te aide normal aye asali vie na ye abu pia mais oyo ezali ete ngai na luka mbongo na luli mwana mobile moko na télévision na bengisa ye vraiment eza eloko moko tina kokotaka na sama bele na kosalelaka yango te ndeko mama o na kombo ya Charlie abengisi ndeko na biso de Londres sida ya bilele bavandi papa bayeko bota mwana biso no solo toyebi meba ndeko na ngai na zamuki ya sikate na lisolo ya de Londres tangu ya uti kokoma na aéroport na Genève ndeko mobali awuti kokita na avion vraiment oyo bamoneli passe puisque Charlie ayekoloba bon na respect nyonso mama Charlie ayekoloba vraiment na bundi pendant 4 ans nzamba sungi de Londres aye mais balandi ya Congo Check Check TV tangu de Londres akiti na Genève azoya wana boyebi kaka ndenge asalaka makambo na ye vraiment ezala kitoko mingi ke akomi penza na mabela mindele atali boye ndenge kaka bandai koloba wana
atali boye nazomona mindele donc na confirmer penza nazande na poto nazana ba Congo te wana maloba ya de Londres mais ndeko mama Charlie atelemi kuna na ndeko na ye na yebite soki aza grande sœur ou bien petite sœur na ye en tout cas na yebite ou bien ami kaka na yebite na ba ndeko mususu wana de Londres awuti kuna azozela valise na ye ba ndeko likambu oyo ngai ya esalanga pasi pe ezala ba ndeko mususu bakomaka na se wana esala penza mutu nyonso pasi de Londres awuti kuna azoya tout d'abord ayambi na ba ndeko ya mibali asili suko ya mabandeko ya mibali azobeta masolo ndenge kaka alobaka ebele wana akeli susu ayambi susu ndeko moko ya mobali wana mwasi na ye atelemi kaka boye azotala akeli susu abandi susu kosola na ndeko mobali wana mwasi aza même pas 2 mètres aza kaka na groupe wana oyo ye aye koyamba bato bandeko tangu balingi bakende oyo ndeko ne mususu wana soki ndeko soki nani akamati ba valise abandi ko kena nde ake koyamba ndeko mususu wana mwasi atelemi kaka bandeko sone salaki mwana mwasi wana atelemi kaka boyebi soni oza soki mutakwe na velo akomi wasi mais bakepe kolobisa ye tango bake kolobisa ozo sentir que mutu aza humilié aza na courage moko te donc mwana mwasi oyo azalaki pe na soni mbala moko ekolobake aza na santé malamu te azobela eza ne humiliation ndenge de Londres ayambaki batu nyonso ye ayambaki ete donc ngai esalaki ngai vraiment pasi ya kosaka nango te mpo ngai nayebi mutu oyo oye libala soit bosola kaka na telefone ou bien ye Charles akenda kuna bamonana soit li ezaki commission bamonana nanu te ngai nayebi mutu oyo ayepa mwasi na ye soit mutu oyo ayepa mobali na ye deke azokoma na aéroport ata batu boyaki 100 akotika nanu 99 personnes oyo bazana mutu oyo ye ayeli akoya nanu koyamba mwasi na ye nde apoti mbangu na batu mususu mais epai ya Sida Bilele epai ya de Londres ezalaki c'est le contraire donc ye si se balukaki nef ayambi nanu batu mususu asololi Charlie na tikalaki komona te epai oyo bayambani apese ata bizu ya awa te peut-être soni moi je ne sais pas apese ata bizu ya awa ezalaki te donc à partir wana maman na biso Charlie il fallait oyeba ke mobali oyo ndenge aye na destination oyo suka ekezala nango libebi suka ekezala nango mabe mais na yebi te soko bendaki filme po biso batotalaki tomonaki penza ke eloko moko ya malonga ekezala na couple ya bino eza te bandeko na ngai bandeko nyonso bosalaka théâtre bandeko na biso mibali nyonso bokutami na mabela bakoko neti papa na biso moboye vraiment na ebela respect na pesaka ye na kotanga kombo te mais ndenge na kolobela bokoyebaka eza nani pe boyebi na bino ye papa wana na bande kolinga ejoueli na ye kitoko vraiment soki ajo jouer c'est formidable na tango pe ya kotala ye penza boye na bomoto fo mona penza ke aza papa moko responsable boyebi ye très bien ye pe babengise pe kaka epa ya mwasi mais ndenge na bande kozwila ye ndenge na bande komonele respect na bande kopesa ye ezali mais ndenge pe na bande kozwila ye na bomoto na ye nyonso na ndenge babengise epa ya mwasi ngai vraiment namonaka bomoto na yo papa edimina banda bokoko na biso toyebi ete mobali mutakenda kokutana na mwasi asali nyonso nde bokomi eloko moko ou bien tango bino kozozala na Afrique soit ndeko na biso de Londres Sida Bilele na papa oyo babengisa na mwasi papa pe kaka ya théâtre aza na makambo so otali ozomona penza ke responsable wana tango azaki na mabela bakoko mais na tango aya boye mwandangu oyo na bandaki komona kuna nga pe na considérer penza lisusu te mais respect ezali po baza batu quand même oyo basepelisi biso na mabela bakoko ezalaka malamu mingi na tango oza kuna mwasi a proposé que abala yo abenda yo
pona komi pesa respect ya bomoto, respect ya mibali, respect penza ke ndenge toloba ke mobali aza mokonzi ya famille bandeko. Bosalaka soki voyage par exemple ba 5 000 $. Na tangu toyebi ke mboka eza ya passe, mais bobandeko souffrir te, bobandeko sala ba théâtre, bozozwa ba code, bozaki pe na bambongo na bino. Mais par exemple ba 5 000, yo etant que mobile oza na 2500 ou bien 3000, moi c'est à épauler yo attirer par exemple 2000 pour nga nazomona ke ndenge wana ça va. Mais bino bozo za na mabela bakoko boza komitia kaka pauvre, boza bata bilomba lomba, basi bazo bengisa bino na poto na tango boye. Il fallait que boza na mabala ngo malamu une année 2 ans à bout pia. Et ça a fait malamu te. Na zoni na papa na ngai de Londres. En tout cas, monsieur papa Noko, tout d'abord nazo pesa au respect ndenge o seplisa ki mboka na biso Congo. Vraiment na seplaka na yo ndenge na bande kotala yo. Bon etant que yaya na peso pe respect mère. Tango yo ye libala ya mwana mwasi oyo a souffrir ko benga yo. Ngai nazo répéter kaka makambo to moi na bililingi puisque maman Charlie lobi ke a souffrir pendant 4 ans pour abengisa yo sida ebilele de Londres. Mais tala eloko yo futie. Eloko ni na mokili babongisa kate. Likambo nini oya munene. Oya salio. Pona moni ko yana yo, tango bazio na aéroport, boke na ndaku, d'abord au côté na chambre, au moni mbetu batanyango na bilamba moko ya Louis Vuitton, au moni pena ke oui pena na elibala, osaki na esengo nyonso. Mais siko ngai euti wapi. Tango pino bozo ya mabala ko escroquer bana ya bato. Pona ko benga ngo escroquerie. A partir ya mabela bakoko kuna ifalo boya. Biloko bozo sala eza pinza dignité. Na sens que banyoko liote to moni place te ke balaki ce film moi ça va beta de Londres to moni place balaki son salate ko tela pe moi ça on penza boye po emilie alo baka penza mingi te lokola ba chaku mususu aza mwasi moko ko tela eboye na yebi na ngate soki ndenge ba français baloba la apparence strong na yebite. Mais apparence ya mwana mwasi oyo okomona penza ke alobaka te aza bien siko nini oyo osalie nini oyo ekomi na moment oyo tozali po emilie mwana mwasi oyo. Vraiment ça passe makasi. Et ça passe makasi na ba comportement ya bandeko na biso ba congolais. Surtout au besoin na kati ya théâtre. Bazo bengisa bino na basi na poto. Et puis basi ya poto ezala ndeko moko vraiment abengaki ngai po ngai penza ba commentaire na tia ngo kate na tanga kango pete ndeko na benga li cœur sensible makambo ya mabala na poto ngai ndenge na zolo baboye na koki ko bengisa mwasi na Congo te jamais ngana tunie pourquoi abi non faut ko bengisa basi na biso faut ko bala basi na biso oya awa abotami akomi na 20 ans akomi na 30 ans 27 ans atangungi aswaye na atamukolo moko te ngabi papa esekisa ngana ndenga mukete meba mikala mwiso bozo kende ko bengisa kuna ezala basi ezala mibali tala Henriette makambo sali papa ya bato de Londres tala makambo sali Charlie. Donc na basi na mibali nazobenga bino ba mikala mwisi nazobenga bino ba chami tubakata nazobenga bino banka ya Pemba. Bozo sungate bozo sungate nini oyo mama Charlie asali yo po yo futa ye boye po baba makolobela kombo na réseaux sociaux eza penza kitoko mingi te. Et puis mama na ngai Charlie nyonso ngai nazoloba oto yoka na ba audio po na famille na yo famille no balobi ete otanga osalaka musala moko pe ya bien mama ofanda ki na Suisse wana otambolaka te est-ce que omonaki mobali akobala te yo tieka motema na de Londres bandeko na ngai soki motema ebetaki na de Londres
tala siko nenga betio ki bota bolamu esala mbwa bamemi na chasse kuna azwi penza tala nyama ya munene tango balambi yango ye bapeseka mokuwa ndenge ekomeli mame ezosala pasi na longwe sikoyo na mwa moke na de Londres na kozongela esima bandeko ya famille ya mama Charlie oyo cœur sensible azoloba oyo nga namonaki na bililingi nayokaki na ba audio famille ya Charlie tango mwana bino azosala ba programme tout azosala ba préparation nyonso voyage simbite erraté voyage salibo erraté boyebaki to boyebaki te bozeli nanu de Londres akoma na poto na yoka audio wana ndeko oyo yoka audio wana te amoni ete cœur sensible azobakisa po ngana bakisaka te ngana lobaka oyo esalami oyo namoni oyo eza vrai audio wana yoka na matoi na ngai famille ya Charlie bazofinga de Londres balobi aza koko aza mubange azokei na 60 ans ngai kamusaki nga bien sûr nayebi ke aza mukolo mais nga nayebaki te azokei na 60 ans wana famille ya Charlie boyebaki te ke mwana na bino azosala ba préparation azobengisa koko ya 60 ans boyebaki yango te boyebaki te ke mwana na bino atanga azosala mosala moko ya bien azobengisa koko moko boye akonda nzoto wana eza maloba na bino po cœur sensible na fingaka te na repetaka kaka makambo bino bolobi bomoni ntango nalobaki na bana oyo bazotya poto na poto bana oyo bachanta libola balectricien nafingaki bango te nalobaki kaka oyo makambo oyo bango bafinganaka ndenge moko na bino famille ya Charlie bolobi ete de Londres aza mukolo aza koko aza na eloko te ayekaka wana po mwana na bino aza na mbongo aleisaka ye banoko ya Charlie bamama ya Charlie batata mwasi bagrande sœur bapetit frère boza wapi bozalaki wapi tango ye azosala préparation est-ce que ezalaki préparation kaka bomonika de Londres awuti kuna bamoko pu akwei na mabele ya bino mpo na Suisse no boyebaki yango mais pourquoi na moment na bopekisaki kwana na bino te ke biso libala oyo tolingi te leonjo soki olingi libala oyo yo moko kobala ye yo moko kosala nyonso mwana mbela alembaki nzoto mais bozeli makambo nyonso esili pa de Londres ye nde na miniti wana ntango akomi bobandi kotraite mubange bobandi kotraite papa ya 60 ans epai nga nayebelaki ke nzoka de Londres aza mokuli ya bamikuli donc biso kutu epai na ye donc toza baleki moko donc ya kosakana nango te epai yo nga nayebelaki ke aza mpenza donc ndenge bakongo balobaki mbuta muntu botala biloko bafamille tozosala likambo bapekisa yango na ebandeli mwana na ntango alinga kende wenze nde epai oyo koyebisa eke somba boye me mwana sa awuti wenze yo bandi koyebisa eke mpona nini osombaki oyo te mpona osalaki boye te ndenge moko na bapara mosusu okomona mwana bandi kozonga na ndako 19h30 para alobi kaka na ndenge moko boye mwana abakisi 20h para azobaka na ndenge moko boye mokolo mosusu oyo mwana koya 23h paro bandi koganga me ntango mwana bandaki kobima na 19h30 obandaki kolobaka lolenge moko boye ndenge moko na famille ya Charlie vraiment esali pasi ndeko na nga de Londres makambo oyo sali esalamaka te nayebi te mpo makambo bino boosala ntango yo oza mpona mabela bakoko ntango mwasi azobengisa yo boya pati akuna koseplate na apati akuna mpo ndenge yo osekomportaki na Genève ezolakisa mpenza ntango yo oyeke ntango nayebi te soki omonata mpo foto ekosaka bavideo mpe ekosaka
siko ezolakisa mpenza ke ntango yo okutani na Charlie otali mpenza boye donc bomoto na yo nyonso ki vedette na yo omimonaki mpenza ke ngai de Londres epai na ye kokweya me papa nayebisa yo kolinga te mokili mobimba papa na koloba kombo na yo eza mpenza malamu mingi te de Londres makambo oyo osali bozoyokisa bato soni epuis makambo oyo bino bozosala bozobloke bachance ya bato mosusu tosala neti ngai nao na bali te sikoyo na makambo nyonso tozomona eloko nini mpenza eketinda ngai lisusu ke ngai nanduka mbongo nabengisa ndeko moko boye kutu na ebande national baki jamais de la vie bandeko batikali nayebi te soki kotula nayebi te soki nini courage nini bokopesa bango lisusu na mabele ya bakoko kuna amoni ndeko moko boye abengisa ye yango wana bandeko na ngai cœur sensible alobi na ntango yo bazobengisa yo soki omoni ke nzela wana eza mpenza ya yo te mwasi wana aza mpenza gu na yo te mobali wana aza mpenza gu na yo te botika koya na poto trop c'est trop po eza na bato ebele oyo bazala na Congo moto ata aza aveugle ata aza na lisu moko oyo bayebisi asalaka te ye kuna donki aza te akomaka na poto me na ntango yo okomi neti ndeko de Londres ezomona mpenza ntango amoni mama na biso Charlie ye moko amilobi mpenza kati ke ngai de Londres natekiki bokonzi na ngai likolo ya supu asepelaki te do makambo oyo cœur sensible azoloba mutu tu amonaki ndenge de Londres ase comportaki na aéroport ayambi bato nyonso mpenza na baoyo bazala bango na importance moko te ezolakisa mpenza donc de Londres ntango ye mpenza amoni mama na biso Charlie alobi ngai sida bilele ngai mpenza donc gu oyo ezali mpenza ya ngai ti nasalaka neti bamwa bavantile moko boye nasala kaka neti nabenda kaka mwa bate inane demi ba 3 ans moko boye nsima nango mwisi ya zaza donc akalikilaki kuna ye mpo namoni mabe moko te oyo eza ke basali ye mpo afuta ndeko na biso boye epuis nakende na bandeko na biso oyo bamusicien bato boyebana wana bato ya bakombo wana eza na bato mosusu mpo mona yebana ye te abwaka kaka soki nini wana bobengaka kuna mpo nkabaka musike mpenza naza mpenza ya mosika bino bokasi ke basa poto toza bitula henga na komprenaka bino te donc bokouta kuna na mabela bakoko bozoya mbangu na siko kutu sava puisque combattant ndenge bapesa bino bambarko ndenge wana donc 10 mpo liboso ezalaka bana na biso ya ba 20 ans ba 19 ans ba 22 ans okomona boka wana na bapusete papa ebandeki kopesa pasi mpenza nga nakutanaka na mwana moko boye akoki kozala ba soki akokisaki 18 ans wana nde ntango akuti kobota mais ozomona mpenza elongi ya mwana mokie na pusete pam natuli mwana wana ngai bi mwana oyo aza leki na yo ubien nani ote mwana nga me kotala kaka boye napesika ya 18 ans me na ndimi te ekozala ba 16 ans me mwana wana suka nzoki eza musicien autaki na mabela bakoko aye kotia mwana bato zemi puiske mwana wana aza allemande mpo azwa mokanda ezosala mpenza kitoko te surtout na France combien de bato oyo bamusicien bazemisi bozemisi bozwa mikanda boke kuna soki bomoni kuna soki nini ale bokimi awa bomona eske batapoto baza babolole mais franchement congolais tozo raison d'arrêta makambo nyonso tu oyo tozosala bamindele basi baeleka baetape wana awa moto abolole aza te napesi bia donc comment je peux dire bacombatant te bosala bien ndenge bopesa bango mbali ko boyaka susu te donc bana bazonga classe bapuse te dimina kobota edimina ekoma okomona ngai na toko bota na hôpital ngai nde naza boye mbetu oyo elandi mwana 17 ans où est respect ezaki mandenge wana
mais si quoi comment net ngai qui est sensible à ko bota na mbete hôpital o comment ya pembe nanga maman moko ya 45 ans o comment na pembe nanga maman moko ya 38 ans ya 35 ans ou bien âge nanga mais libosé ça la ka donc bande ko ngai OK ko bota na mwana ya 20 ans pembe aso mais ça peut moi et ça qui dignité donc il va musicien bato boyebana en tout cas bon luka boza na dignité nzot na bino boza ko bino moko bozo luka ba humilier bino na mokili neti de Londres tant yo sakina mabela ya bakoko mutu nyo fana ko pesa au respect mais sikoyo o kamati ki de Londres na yo o komisa mona kiba Congo donc photo chaka sida bilele de ba Congo comment nous la nan de Londres ku donc tout le monde kaka aux sous de Londres te wana qui sensible vraiment à suki awa pour na makambu o na sana ngodonki na kanda moko sakana wote pour ba Congolais na éviter tozo kende wapi bolali bona mko mona kaka pou likamuke kwei ezus pesa pena kitoko mingi te yango bande ko nyonso o ba bengisa bino na basi o botika ina no divorcer te atako bo moto na bino bosi bolongolango place bozali soni penza po ngai soki na za mwana mobali jamais de la vie na koko loba moi na koko ndima mwana mwasa ya kobalanga jamais de la vie na koko linga mwana mwasa bengisanga eza pratiquement impossible na koko linga ngo ata mukolo moko te soki na kokufa na mabela ba koko na nanzala vomi na kufa ke na za mwana na mi remplacer soki na za mwana mobali na koko ndima te po mobali to yebi bandane bandeli yende aza likonzi yende mutasala kanyoso mais oyo bino boza ko humilier le kura bo na mboka ya nzala vraiment cœur sensible à ceux qui awa pour ceux qui na continuer na ya loba makamususu na kombo ya vie na ngo na bombi wana ba bengi sana ba ko linga mingi na otanga ngo merci beaucoup na ceux qui awa ciao Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo